Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bande Koboko, Toboko, 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 To. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. La grande famille. Semaine et Bandi, Makamboupé Bandi. Hey! Vos communauté la grande famille, bah bonjour, bah bonsoir, bah bon début à semaine. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Je suis vraiment abattu, Naza abattu, hein? Naza vraiment abattu. Vie à Makambozo, les cas sur les réseaux sociaux, hein? Je suis vraiment abattu. Non, il battu conscience ou encore bon moto ya bateau et ke wapi. Beaucoup tabo aimé pour partager. Famille Libota, bah bonjour, bah bonsoir, bah shalom, 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 shalom. Bobo sanate que non, tous en a filmé à Sika, tous au banda lelo na belle vie télévision. Alors diable peut à télémi. Diable à télémi. Tu ebi que non, diable azalaka wana pour na kupul bana ya nzambe down. Alors beaucoup tabo aimé pour partager la grande famille et ça vraiment bien. Film na biso tokota la lelo eza assumé. Alors tous à la distraité malgré biso tout ça la nini toyaka na ba analyse na biso ba émission na biso tous à la distraité ou encore distraité na belle vie télévision parce que kala mingi te ba 16h30 17h et cause à la film na biso ba routier la biso film na ya assumé na belle vie télévision. Alors tous à la wana plus focus toujours et bitumbeza. Mais tu es que non na aide ya Saint-Esprit, nzamba kosunga, nyon se koleka bien parce que justice ya nzambeza. Boyebi nzamba atika kabaye ya ete. Ya. Film asikezo kota, toza la distraité bandeko. Toza la vraiment distraité, to focus vraiment. Alors toza la wana pour la belle vie télévision et ça vraiment bien. Je crois que mon titre et mon photo ya miniature nanga. Na tche Davina, na tche garçon ou na komoso ki ya Sam, na Karine Pala. Parce qu'il faut na luba. Je crois que mon ki awa, Karoker, ou eza fondatrice nango, eza Karine Pala. Ou bêtise, tokyo ba bêtise, tokyo ba keno, il y a eu ba tiraillement moko, jour à répétition, na bandeko na ba artiste, ou eza nani Marina ya Blaba na nani na Marie-Jeanne Bololé oyo basalaki nini basaki tiraillement moko na mwa mobali oyo aza chroniqueur ya nani ya Mama Loketo. Et c'est fait-il que non batu ba kondanaki ba comédien na biso oyo eza Marina Laba na nani na Marie-Jeanne. Bango ba agisaki kolanda ya koloba keno lorsque ba moni présence ya mwana oyo afinga bango alobela bango mabe et lorsque ba moni wana bango baza lokola belle vite o azalaka na ba fille ebele atondisaka fungoli film mususu ezotondaka kaka alobaki lo monte. Alors o esalemaki et to monaki ba retomber ezaki awa ya audio yaki kobima ya Karine Mpala abima aloba plus jamais makolo ya Marina na Karoker, plus jamais makolo ya Marie-Jeanne na Karoker. Et tikala qui peut-être ceux qui 2 jours il y a manifestation na bango. Ah, faut les autres sanga passer franchement. Je crois bandeko na zongila parce que lorsque vous moni peka bilongi ba moko bo comprendre. Karoker lelo e bengana Marie-Jeanne Bololé
Karoker lelo ebengana Marina Laba pona nini po lorsque bamonaka mwana oyo Sam aya na répétition bango ba atakaye soi-disant afinga bango na loba ngo keno Marie-Jeanne ou encore Marina Laba baza maboma te bomoni nzambe na loba toujours keno la justice de Dieu et Karine Pala a joué qui na sagesse te elle avait mieux préféré à kosa nini ya ko écarter ba o baza ba collègue na ye Marina Laba nanani na Marie-Jeanne Bololé po nanani po na Sam et toyokaki na audio na ye alobaki yango bien ya kolobaki non nga mwana wana na bengisaki na ngai mwana na so ipendenge ni na utaki koyeba ye 2 jours passés là ezaki juste kaka défense ya jouaki et il y a eu des gens balobaki que non eza tricage moko elekaki wana et tout et voilà aujourd'hui Marina Laba na Marie-Jeanne Bololé bazaki écarté na Karoker et na ebité soki ba ozongaka siko a tangu na ye na ye juste kaka na lobaboye boyoki audio na ocha audio ya Sam oyo asali nini abengi Davina alingi attaquer Davina parce que soi-disant Davina asali nini afingi mama na ye oyo eza mama loketo afinga ki paye et tout afingi batu ba lâche nga na yokaki place Davina atakaki kombo na ete Sam mais alobi ke non nga pe naza na kati je sais pas ba lâche wana yende azui alati yango soi-disant que non Davina finga ki pe lâche et abengi Davina bande ko to réfléchir na analyse nanga to kende to landa audio bien toyoka abengi Davina a enregistré same thing ou encore nenge kaka barezi wana asalaki yepe asali bandeko tolanda Bandeko, je crois Bolandi, na kobanda ko tiango, to sala analyse pour na gagner temps. Je crois Boyoki, na ebité, soki na ngambo ya ba kwiti ou encore ya mama loketo, bozana ba sens ya kibomoto. Moi, je vais plus m'intéresser na Karine Pala. Je vais plus m'intéresser na ye parce que agissement na ye ezala ki bien te tala lelo ndenge rattraper. Ye asovaki mwana oyo siko mwana ngo oyo ya asovaki na yoki baba kwiti mususu basepeli na ngo te façon oyo mwana oyo asali nini abengi Davina balobi non moko pe to arretaka soki mwa pe asalali botiki pe alala soki mwa azopema botiki pe apema. Lorsque moi na mobali oyo ake kobenga Davina, c'est par rapport à quoi? Pour lui, alinga finga Davina et tout. Davina, na yo ki pe na phone na yo, na audio wana, olobi oyebi ete, et puis oza na numéro na ete. Na minute oyo Davina, oyo babengi appel masqué, koyambana nute. Na minute oyo Davina bandeko bo partager nani émission na ngai ekwela Davina. Na minute Davina, oyo babengi kaka appel masqué koyamba te. Oyo babengi peut-être que non appel moko moni que non eza appel moko ya sika. Numéro wana eza enregistré na appareil na yote. Mama koyamba te. Koyamba te Davina nazo ikutu ba mama misusu plus de 3 personnes depuis avant-hier. Parce que nazaki un peu trop occupé na les samedis nazaki na fête moko. Bande ko babi mama BBC please
Davina toza na besoin sous so koyoka ayamba mutu te asola na mutu te a répondre pe mutu lisusu te. Eza pe bien parce que eza na ba audio mususu ebimi oyo naoka ki bandeko basala ki émission balobi ke non Naomi Barcelone abimi si soit disant que bazolinga ko sala Davina eloko moko mabe na kin. Bolandi hein? C'est-à-dire que non tout ça la kaba makambu tout ça la mayele. Ce qui est là déjà complot moko ezo salema pona Davina ba boma Davina ba sala soki parce que balobi ke no bo préparer kolela. Bomoni mutu mususu o ba okanga ye oyo hein. Sam oyo pe akota na liste. Il n'a pas le droit ya kofinga ya kobenga Davina. Et puis de deux, lorsque Davina alobi lâche, atanga ki kombo na été, malgré atchaki yango en général, atanga ki kombo na été. C'est-à-dire que non, yondo bimi muto makasi. Siko soki lelo Davina a eu problème. Bomoni mutu pe faut kokanga, ye oyo pe Sam oyo. Les abakwiti, bosala kango ndenge nini? Boza ndenge nini? Na loba na banalise na nga na loba ke. Il faut ce qui problème oko ebimi ke no boye belle vie. Nous autres to koya kaka to recadrer to lobi kaka vérité et sili. To lata kalikambute ya kolata parce que to ebi ke non, il faut to tourner page. Mais pas na bino ba bakwiti. Non, ça fait maintenant to okene au deuxième semaine hein, na likambo ya Davina oyo. Botala lelo lundi. Bok akeko benga. To koloba ke non, batindi ye to batindi yete. Boluka nini et pas Davina. Davina pas lobi que non. Numéro oyo na numéro o na ebité na ramba rapina solo apena batu oyo baza na répertoire na ngaité. Et puis je suis millionnaire. Davina yo pena ki millionnaire na yo oyo kene na ngoka bongo. Et pas surtout na Davina o sala nini na mboko oyo. Bandeko to solo la. Na zongi na ne pas Karine Mpala. Omoni mutu ango oyo yo vandisaki oyo benganaki olobaki ke no makolo na bango nyata lisusu na karokerte. Omoni, je crois que no audio oyo ezongisa yo sansa ki bomoto. Je crois que no audio oyo ekolobaki no nani Marie-Jeanne Bololo na Marina bazaki na raison ya ko attaquer moi c'est-à-dire moi no afinganaka. Est-ce que ezaki pe ya solo ke no nani Karine Mpala eba ate ke no moi no afingaka. O asaki sembla ya kolobake yo yebi mutu kaka dans 2 jours o invité et surtout dans monde ango alelo ya ba chroniqueur. La grande famille bo aimer bo partager. Je crois boyoki audio. Abengi Davina, je sais pas. Alinga ki nini et pas Davina. Alinga ki afinga Davina na fond to alinga ki nini. Bandeko boyoki. Bomoni keno Karine Mpala akendaki nango mabe. Analyse nanga na salaka na mona ko kutu batu ebele pe babenganga. Ma bébé solo bi eloko solo. Karine Mpala a valorisé moi na oya lobi keno ayebi 2 jours. Na batu oya joua na bango ayebi bango très bien. Oye na autorité moko boye. Oh peut-être lingo sala ta na privé au bengi bandeko, bandeko bomoni ndenge yindi na réseaux sociaux. Bo vanda nanu na obenga bino. Mais aussi courage à koboa kolobi keno na zongeli kaka na groupe na ya koloba kaka na kati ya groupe façon boye na minute oyo Marina na makolo na bino lisusu na karokerte ozui batu lokwa bana mike makolo na bino otitoya ki bango na niveau moko pas comme possible pona mutu moko boye oyo omoni siko na minute oyo keno ki impolitesse mwana ebimi. Akobenga Davina par rapport à quoi? Et si longtemps que notre yebi que nous sur les réseaux sociaux, bitumbango nenge kendaka. Bafinga ka Belvia, bafingi na bino ba famille ma boma. Oh ofinga famille ma boma. Ngana ko yana lobi yo finga biso ofinga ki Belvie, ofingi pe famille ma boma. C'est-à-dire que la famille ma boma nanga pe naza na kati parce que naza mutu a Belvie. Mais na bandi ne siko liboma na minute wana. Parce que na yebi makamango ndenge kendaka. Sikoyo botala mwana o bolobi ke non oyo Karine Mpala a protégaki a vandisi bandeko na ye oyo bazana ba carrière ebele baza kutu même pas batu moko babandi ke être lobi awa. O vandisi bango lokola bana mike ya koloba ke bino makolo na bino sous na karokerte. Maintenant, regarde, je crois que nos vidéos, audio, ça sens ya Karine Mpala et quoi kitiso li sous makasi. Aujourd'hui qui na sagesse.
bana na biso ya lelo baza bana moko kopesa confiance te. Bana na biso ya lelo baza bana moko be oza na ye mais prends ton temps ya ko étudier mwana ko memeka pembeni te yango bomona pe mama loketo azo panzana après bana na baosa nini bazo bima bakomi ko sa nini ko manquer ye. Je crois bozo landé la grande famille. Tu vas bien? C'est ça on t'appelle mieux. Eza Sam oyebinga ofinga kisi là au traité batu pour na ba lâche et tout bandeko soki Davina akutani na situation moko lelo makolo bezana mafinga o nyonso bino bofinga ka sur les réseaux sociaux donc batu ba encaisser kaka o Davina a eu courage aye affronter mama loketo bokomi ko benga ye bokomi ko agresser ye bokomi ko tindele ba audio donc ce qui peut ndenge nini tozawa. Est-ce que vous êtes sûr na biloko bozo sala boza vraiment na conscience ki bo moto na mitu na bino franchement boza vraiment na mitu na bino boza bato baba kwiti ebele tango abnani babetaki ekune epa ba Marina ebele pe balobaki ke no cet enfant là zaki impoli mwana na finga ba bijou afinga batu sur les réseaux sociaux to kama kutu lorsque Karine parle à zolo bakeno ayebi il y a que 2 jours si qu'on a vidéo ya bokolo banini ya azwa audace ya koluka numéro ya Davina abengi Davina en même temps à enregistrer et après quoi enregistrer azui vidéo azui audio wana à partager et comme en matière ata eloko barezi asalaki ana salaki mabe parce que bino bovandaka boyaka kofinga bato peut-être bomonaka nde bato bazoba lorsque bayaka ko répondre bino te mais dis-moi Davina elle a osé et ça le bino passé et bolingi bo aggraver ces situations nga na comprendre te bandeko est-ce que bozo ebeloko bozo sala sur les réseaux sociaux na ba vie na bino ou bien bozo yeba te ou encore ça kaka lokoso ya mbongo ya koluka matière non pas jusqu'à ce point quand même ce qui va luka ba baisse parce que oyo ba rezi asala ki na aluka ki matière pour aggraver ces kaka matière après sa matière et kende na ngoka ndenge kendaki wana bambongo ekota bambongo ngo to soki toko sambaka te na nani tant toko kufa na soki toko sambaka te bambongo to lia ya YouTube oyo je pense que non nzamba ko sambisa kabiso nzamba ko sambisa kabiso parce que façon o bino bo travailler moi je ne pense pas que no bozo protéger maman na bino wana bozo protéger eta parce que ceux qui bozaki bato moko ya ko protéger ye bolingo za na minimum moko boye ya ba respect bozaki bolingo za na ba minimum moko boye ya ba buzoba o bo sala lorsque zo tuna ye olobeli sila ofingi sila et ofingi bato ba lâche Belvia ko bima loba nini il faut pechanga ko bima loba nini Belvia ko bima loba nini batu combien ba bima awa batu combien bo finga donc kimia o ba vanda bo mona bango bazoba c'est-à-dire que no bino nde boza na monopole ya ko coincer batu pona mama loketo mais non un moment il faut quoi arrêter hein siko Karine pala ngasi ko na yoki ndeno nde mutema pasi ya Karine pala nde eloko ka na saleli yango analyse za pona Karine pala façon na vandisa ki bandeko ne ba collègue na bino makolo na bino lisusu te avec autorité makolo ngo ndiye bana moko 10 ans 11 ans bino makolo na bino lisusu na karoker te on dirait bana yo botaki on dirait ba tout moko boye na yebite
C'est-à-dire que non, autant que non, vous les artistes, vous êtes des hypocrites, franchement. Pour façon, Karine Pala, na audio wana zaki na autorité moko o mona pesa que non, na bande ko nyonso wana taba o zaki na karaoke wana. Azala ba otindika chakal. Elle n'est pas vraie avec les gens. Parce que ce que zaki ozolinga iloko nende ke ne liboso, on est peut-être ba que non na minute na ninga ba chroniqueur té. Eza musala parce que na o sangisa ne ba artiste. Eza musala oyo nga moko la vision ngeza ke non na sangisa ba artiste. Mais yo si qu'on a minute ezala kata peut-être ba artiste na ba artiste ne ba bundaki na ba karaoke na yo wana. Malheureusement ezaki ba artiste na ba artiste té. Ezaki artiste na chroniqueur au chroniqueur afinga ka ba artiste. Mais na dis-moi vision na yo ya kosangisa ba artiste eza wapi? Parce que moi nango oyo peut-être oyo ovandisa ki olobike ovandisi ba ndeko na yo. Tala siko langage oya bengeli Davina. Yaye nini entre Davina peut-être atana sila. Yaye nini na kati. Yaye nini na kati vraiment. La grande famille, beau aimer, beau partager, tout ça solo là, ça fait très mal. Ataba lobaka, jusqu'où tout ça kende wapi avec vous les abakwiti. Bino bokanisi ba vidéo nyonso yo. Ba autorité ba tumsu ba omona ngote. Pourquoi ces gens y a injustice? Karine Pala, yaka mama, yaka. Au salira bandeko no ba artiste comédien, les ba hypocrite bino ba artiste comédien bolingana kate les hypocrites. Si comme mutu oh, même pas 2 mois, même pas 2 mois même pas 1 mois et demi ango. Oh yo bengani saki baninga na karaoke. Bango yo abengeli Davina ngasa nini? Afinga Davina parce que Davina peut akata ki so pe Davina ayamba ki andimi ele kwa ndenge a solo la kina na barezi. Engoza ndeni. Naza millionnaire. O sala nini na mboko yo. C'est-à-dire que non maloba ezaki déjà préparé o alinga bimisa gros mot. Davina kuti fallait kako tika aloba yo vanda kimia aloba nyonso après alongola ojo ndenge alongoli. Comme ça, tu peux pas découvrir quoi, Karine Pala, on a ça qui ignore, bah ignora qui que non, moi non finger à artiste était. Est-ce que beaucoup qui peut imaginer le quoi boy vraiment? Ni nyango si la kate. Ba appel ya boy, parce que Davina zo ba appel moko ya bazo agressé et tout. Oh Dieu ça que non, nan bo préparer coller là pour na Davina. Si ko ba appel a boy. Yango ye mama loketo na bino. Donc ye azos linga pe attaque no mutu moko akufa kaka pona succès na ye. Combien va sala succès ba kufa? Succès ngo ke nango na lola. Je sais pas, bozo so succès ndenge nini bino ba star soit disant ba star, je suis star na minoko na bino. Bo kene na ki star. Bo kufa na ki star. Oza la star, oza la pauvre na libulu, bino nyonso na sa mabele. Pourquoi boko makana niveau ba mongo ngo bozozwa? Pourquoi boko makana niveau ya ko zanga ta réflexion na ko lobake non, o nyonso nazo saleza, bandeko botika. Il m'arrive des fois na okoza na kati na za voiture nazo conduire boye. Non mais la coca ata secret moko na kati ya voiture. Na linga ata ko frimer te ko sala so pene nini ke non na sa munele na kati ya voiture non. Au moins na loko moko eloba na kati na ngabi o nyonso eze loko te oke koya ka pa okufi otiki yango luka ka kimia na mbatu tambola na crainte ya Nzambe. Comment est-ce que bino ba congolais nyonso na yeba te ça fait très mal air moko ki sense ki bo moto ke wapi nini yango pesi la kate. C'est-à-dire que nous bino bozana besoin que nous bino bozana ba monopole bo finga ka batu ba makolo poussière bo finga ka ba irsine pechanga bo finga ka batu ba vanda kimia. Et lorsque mutu moko a eu courage à attaquer pe maman na bino face to face bo baluki bo comme on dirait ba zoi moko bo so pendenge nini. C'est quoi ça?
Bande ko bo aimer bo partager. Donc abengi na bulu nini abengi Davina. Kaka pona matière. Kaka pona matière. Siko matière ango boluka ango boy. Bomoni ke non na yebisa bino ke non bino nde bo créer ka makambo. Bino nde bo luka ka makambo. Au grand jamais comme on a peut-être famille libota luki problème hein. Au grand jamais na tika comme on eloko wana te. Il y a audace oyo zo benga. Oyebite ke no jape boloko. Tango bengi bongo ya enregistré aux yeux au publier. Oyebite ke no eza boloko. Lelo soki benani Davina kutani na problème. Oza na kati na yo na ba rési wana nyonso. Boka ni sate ke no boza ba clair lorsque bozo zo batu bo benga batu bozo enregistrer batu. Circonstance qui bo moto na bino ekenda wapi. Donc avec ces gens, bon bete la peka star na bino maboko. Pour na bino bo mona pete ke non, er moko pe bo cha pe kaka. Et lobi bon, lobaka bas mutuye moko na nazo ba ke non na ko swana na ko finga na ata stade tondi akofinga bo imaginer na no stade. Donc Tokyo le batte que non bo étouffé parce que yé moko na nazo ba ke non ata stade tondi akofinga na batu stade wana. Mais eloko mabe kaki comme la Davina te hein. Eloko mabe comme la kaka Davina te hein. Moi pour nanga peut-être ba Davina ba Belvia na bino de soboza na ba avocat hein. Parce que trop c'est trop na ekiri yango ya mama loketo. Pasi na ngeza kaka Karine Mpala oyo Karine Mpala nde pasi na ngai. Avant ça ba collègue ne ya musala lokola bana mike ya ba 10 ans ya ba 15 ans makolo na bino lisusu na karokerte. Siko moni les garçons ici alinga sani alinga finga parce que Davina kataki fon. Je pense que notre lingeto yo kama insulte. Déjà banda kango yo tangu Davina lobi ke non naza millionnaire na oninité o sala nini na mboko yo o sala nini na mboko yo mama na bino sali nini na mboko yo ata ba ofela ke na otala ba widow ba nani ba mama nani ba veva ke na otala bango. C'est ça vous avez mieux. Mandeko Bolandi makambu ndenge ezokende sur les réseaux sociaux. Donc tokoki ko tourner page te. Donc bino boza na monopole ya bo fingi après tout après ça boza pe na ba audace ya ko benga batu bo enregistrer. Boza pe na ba audace ya ko benga batu bo enregistrer tout ça ka bo semi sa situation. Bandeko na oye bate soki na bino pe bo suka mutema loko anga na osukawa. Parce que oh comme on dirait boza batute c'est comme si bo vivre na jungle boza on dirait bo vivre na zamba. Pona bo batu ba vivre ka bo eta. Davina numéro nyonso eza donc masqué koyambate. Numéro enregistré te koyambate na minute oyo. Bon mona siko ke non boza batu mabe. Bon moni ke non mwana ngo oyo bino bo mona kiso bandeko mwana o batu ebele babandeko koloba na makambo ngo ya karaoke batu babaki ke non Karine Mpala beti faux parce que mwana naza impoli. Bon moni siko même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Siko Karine Mpala tu vas okosenga bandeko na yo pardon ton ndenge nini. Parce que awa alingi nde aza na guerre na Davina.
Siko yebisanga kwe moko pe ba kutani bo Davina bike no salanga mabe bo finga nga bo pe abandi be oloba nini. Parce que ba finga ka ya ko batama. Siko ba kutana ki na nani na Marie Jeanne Bololé na nani na Marina. Omoni siko ke no bango balinga ba salir nini te ezaki occasion moko ya no mwana oyo abetiza ka batu fort. Karine pala yaka ngana yoka mabe ya makolo wana nyata isusu na karoker to ngebana na 10 ans 12 ans ba grande dame ndenge baza wana ba grande dame et puis baza plus de 10 ans ya carrière pona mwana moko aye na net pona ko finga ka bato siko a ko défendre nini ngana oti côté Karine pala pour kano na yoka la grande famille bo aimer beau partager bandeko kala mingi te to la film na biso ya Assime to banda premier épisode alors tous allez belé wana vraiment ba matière écoute belé tous à la troubler te tous à la vraiment troubler te bandeko tous focus na ba film na biso to matisa ba vie surtout ça nde soutien na biso et puis prière et comme isusu makasi prière et matapo na belle vie parce que non trop c'est trop. Alors Davina, Nzambe a protégé, Nzambe a bounelaye parce que elle avait au moins osé, parce qu'elle est qui, même qui les ont mon angoté. Je vous aime, Tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.